nauti salongo ndela bona te nazo. Donc voilà, bozomona ndenge ba policier bazobotela batu biloko. Ya mwana bozomona bazobeta batu. Bazobeta bazoyiba na ba biloko. Policier bazokota batu na fraude. Na ndenga kimuyibi. Mais batu basombi ba bien na bango. Botande ba policier bazokota ba. Aso matami ako risquer akufi pe. Pour s'abonner massivement na ya biso podcast TV. Podcast TV pour s'abonner Maradona ye webi Maradona ye pe ba photo s'abonner ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, mesdames et messieurs, partout vous allez vraiment, en tout cas, oh, il y a Bino chaîne, il y a Biso Podcast TV, la chaîne de référence. Voilà, kaka Nenge Zalaka, et tout ça, bon, lolo, samedi, à un stade de martyrs, ex Kamagnola, depuis Serra Mobutu, ce qu'on a série, il y a Kabila, et comme à Bongo, martyr. Tu es martyr, wana, bah, tu es belé, bah, Koufara, awa. Bah, mort, et arrêt belé, awa, yango, bah, noumaka, yango. Stade des martyrs. Mais tous ceux qui ont été congolais, des heures au Sakanate, n'a pas policier. Mais le cas de la chaîne de référence, il y a ce podcast TV, tu relaxes Sabino, beaucoup de monde n'engue et zo salema. Donc voilà, biso toza calme. Donc ce besoin n'engue ba tu vas bouger. Après on a compte là explication. Notre léopard Série en bout de Zarabongo Zahir Kabila le père et comme a dit Simba. Là c'était en 2003. Et puis tant Kabila a eu pouvoir Kabila fils et comme a dit Bongo léopard. De l'autre zone nous on a Soudan tu coûte la Bongo 4 fois, tu connais Bongo 3 fois, Baba Gana Bisoka une fois. Donc le reste que ça toujours nous cacher sur qualification na mboka na biso kaka ndenge zalaka toyebi léopard les équipes moi makasi na 74 série à notre président défunt Mobutu tozora bongo coupe d'Afrique 72 74 et puis tokenda bongo na coupe du monde topola 9-0 na Yougoslavie topola bongo 9-0 mais ça a courage parce que tout ça premier pays Afrique au bakenda bongo mondial. Ils ont bongo biso. Là à l'époque c'était Zaïre. Oh tu non mona bongo ba kibonge ba joueur belé ba leka. Ba Santos Mutubile. Ba ndaya kutu abima meilleur buteur tiré ba ko kolongola ngote. Ata 9 bi na Coupe d'Afrique. Na kibonge paix à son âme. Auta otika biso na mboka ya Afrique du Sud kuna en tout cas paix à son âme kaka lenge zalaka. En tout cas voilà, le score toye tozo beta ba soudanais. Je suis fier d'être congolais, j'aime mon pays. Congo. Congo uni, Congo est fort. Donc voilà. Bota ndenge ba police mambazo sala. Botala bozomona tozoyeba te mwana mboka aye na mboka na ye mpona kosoutenir pays na ye mais bapolisier ya biso moko mpe kaka bango bazocréer des autres. Là c'est pas normal. Ya biso podcast TV tokiti vraiment kaka ndenge ezala nasola mpe na ndeko na ngai nazo batende ko nazo kima po nini mbote mbote pena kima po nini mona donc mboko yo na comprendre te batie biso na ba billet cher biso ba responsable boye to stade na ba billet na biso yango to kota boye donc moi côté ate boko mona na biso bamba so linga te boko ta papa quoi donc comprendre te des autres des amakasi kuna des autres c'est la billet yango yo 10 000 fois de ce billet et ça marque ya organisation
batie bapolisier bazosala batracasserie na kati ya stade kopiyaka bato baresponsable bazokweyaka na bana mike kobotela bango bambongo kobambaka bamabanga basili babamabanga loki mwa esatela mboka. Merci beaucoup papa kobakisa nini soki batiaki bata bamura awa désordre ndenge ezala te toyebaki na policier kosunga na désordre toyebi policier na biso bien bato bazokoya kuna bango mamusu balanda po barécupérer bango batelefone donc la police na biso baza incapable babiye yango baza bamingi babiye yango incapable tala nyonso kuna bakeleka désordre bato bamolongo na boyo na bango esalaka te tolongo bapale toesporte léopard tosombi mpe babiye 5000 tosombi babiye tala nde toperdre bamapapa basaki komokatana bakomosala so nyonso juste okoma ndeni ta policier ateka biye erokomele boye ekomaka mbo ya policier atekele biye ye moko policier azotekela biye atekela biso yo osomba pa policier po ane nazoluka ye moko abeyinga oyo bateka biye kuna tokie kuna oyo pesa mbongo ozala nana pesa babotelinga mbongo nyonso nazalaki na 15 000 francs babotelinga mbongo nyonso bayesinga ok ya okota nakota boye bato ya sécurité babimisinga lalande boye abetinga mbata abetela mbata na raison sikosi nalobi nalandele bakomi bametre ya mabele bakomi bametre. Merci papa nini okoba elona oloba balongola basoda bapolisier balongola baye koyiba nde bato awa nasombi biye na ngai babotolinga biye basuyela mbongo na ngai esala boye mosala te batika boye oloko policier awa yosutani ya desetema ya policier te oyo komi kiboyibi oyo policier basala batina biso bajire nde bakita bapolisier te tosombi biye mpo totala match na biso moko ya RDC mais biso na biso kaka tolingana te estce eza normal. En tout cas eza pasi mpe mawa na mboka na biso Congo il faut toyeba mpe korespecte bato parce que baresponsable baye awa papa alongwe na mwana na ye na mwasi na ye na ndako baye kotala match mpona soutenir pays na bango eza match ya baclub te c'est na équipe nationale c'est notre équipe nationale et puis tozoluka qualification regardez là-bas botala kuna policier abama mabanga policier azobama mabanga voilà donc policier azobama ne mabanga voilà en tout cas ils ont participé mawa policier azobama mabanga policier azobama mabanga ndeko José merci beaucoup ndengo zo réaliser ba image papa nino ko bakisa ba pasolinga elamba kaka na policier apasolinga elamba betinga ifimbu ndio mwana na kimi tala ndenge elamba nange beto film parce que ipo on flode osoma billet nazaki na billet osoma billet non normal parce que beto film point l'axa caméra billet billet na sombi billet yango na sombi na kota wana ba beti na koti tina kati ba beti ngai nde na omwana bimi. OK merci beaucoup en tout cas Kabulo notre ministre des sports en tout cas babiloko oyo na francophonie ezaki boyete francophonie sécurité ezaki makasi parce que bataki bachikata mais na match na biso boye en tout cas esali pena participer mawa te ko soutenir notre pays la RDC équipe makasi mboka makasi toza unis mais tozo comprendre peuple congolais ba comme na kanda makasi voilà ndeko José totambola vraiment tout le monde appelle ndeko nanga alati pena elembo ya mboka ayako soutenir mboka na ye. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Comment on a Béni où tu es? Béni aussi depuis Lemba. Depuis Lemba banaka le côté point. Na côté te pour pesinga de kanda to sombi ba billet na biso o to somba so to tema na mulongo boy bien mo ndenge ezala ba otelemi na billet na o calme balandi mbango pumbwe bo kimi boy soit ba botoli billet soit billet katani et senga si fozo na deuxième tour ya somba le sous billet to ebité to sala nini tu mone belé ba to baza presque majorité to ba billet mais ce qu'on fait ça au côté là exacté ba ba billet 10 000 to respecter to sombi ba billet ce ko ba 10 000 on biso kera mai to ndeni na comprendre te so mboka ngo e koma ya ba policier na ba chikata na ba mura to ndeni bolongola biso na mboko so bolongola biso na mboko boluka place boko tika biso ti on a zaina on muke obakisela mokonzi mboka ba message bien au sommet bien non na soma billet tout justement na tribune na deuxième voilà bon mona bango ba policier bango wana
Voilà. Bangwana. Bangoye, voilà. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temo misale monani linga kolobe zate uti musika essentiel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu te pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga. Donc voilà, bozo mona bino moko. Mwana mboka na mboka na ye moko. Aso souffrir. Na mboka na pona kota à soutenir pays na ye. En tout cas, eloko oyo esala pena passe. Et ça passe oui papa. Nini ozana kanda pone. Atona kanda to semba bien na biso ba chercher ba teka so ba billet. To poto kota la police vraiment benga na bato. E ba so ba taki mura awa. Mura so ba tieto kota à l'aise. Mais so ba teka policier awa ezala donc faut kota ka mal à l'aise. Ba mona na ba mot pour ko taki. Ça mais ba police ba mo libanga. Eza sens. Comment on est dans bien ça. Ba yo police so ba mura to za ba mura awa. Toko tata to sema billet. Merci beaucoup. Tout mona papa longwe na ndako na mwana na ye mbote papa mbote la caméra oza ya biso podcast TV mbote ndeko journaliste awa na stade des ordres de l'équipe basombi si biso ba billet to sombi ba billet na biso mais to koti stade te awa bakomo kanga biso arbitrairement ko tia biso maboko na poche ko beta biso fimbu on dirait toza be esclave na kati mboka na biso moko ba billet yango to sombi mais ba boy à la police alo se mettre tracasserie moko impossible tracasserie ya makasi boyete tracasserie yubio mabo sur image trop de tracasserie ça la raté dans la image voilà police azo bamba libanga policier azo bamba na ye libanga en tout cas eloko oyo sala na passe tala nanga policier azo bamba libanga alobi boye masa pesa na pesa là longange a créé ba désordre longange a créé ba désordre na ba tete na ye biso pe to sa wa litu likola lisu longange ba tete na ye ba komi ko boto la téléphone na ndenge vraiment na ndenge mabe onyo surtout baso finisa ba autorité na biso c'est pas bien longange obandeli ko iba lisusu longange obandeli ko iba lisusu biso to sa lisu likola lisu eta ministre intérieur apesi sécurité ezala malamu ona ba sécuriser ba imboka oso comprendre biso to ba imboka longange a créé des autres baso boto la téléphone et ça vraiment bien te longange zana longange azali major oyo ya la police azo sala eloko te tala vraiment peuple congolais et pour ne pas soutenir équipe na bango mais tracasserie eleki et ça bien te merci beaucoup merci papa bonjour papa nino ko bakta toi papa pays au soto kena wapi to ebité donc il fait des ans nous polele na kati mo somi billet pour ça boyo ko ta stade ezala wapi na pays ni bato baye pour soutenir pays na bango nation mais bino mozo boya watako na stade osomi billet oye na bio na si billet ba benga niyo ba ko téléphone so les major mo ayo za wanso ko nganga subena voilà
tala ndeko oyo azoki ye yo ndeko oyo auti kozoka ye babeti ye linga kolobezati otemeza temwe misale monani linga kolobezati touti mosika essentiel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso policier c'est nini azoyi ba telefone omoni na biso toyomati osoki babiye na biso ba 10 000 francs me bapolisier na porti mpona kokota bazobotola biso babiye babota kwa telefone na balinite bato bakotela kati kuna bakota za mensi bakobata na porte na bazoyiba batelefone bazobotola biloko baujana nakobakisa kaka tosombi babiye 10 000 fois po tokota na martir macha mboka ekomi ifo pesa susola 2000 fois pakotito na stade entretien policier natama ikuna bote biso 2000 tala kuna voilà tala kuna voilà ndeko joso kozola ndeko tosombi ba billet ya 10 000 francs ba tosombi ba billet 10 000 francs tosombi mais pona okota ay comme il biso affaire to ebite ce que to na billet mais c'est kabulo mais ko revoir un peu décision na yo si on tous qu'on a ba 10 000 to suka ndende na baby vraiment et là normal que ko blow boy yebisa ngai ata yo moko nasombi 10 000 francs nanga nasombi eloko ya 10 000 francs entre temps nasala eloko yango ya 10 000 francs te mpo na nini nasombi eloko ya 10 000 francs papier 10 000 francs nasombi papier bapesi nga papier nga mpe bango mbongo 10 000 francs mpo na kota mpe stade mpo nasala papier yango nasombi il faut napesa susu soda 3 000 francs to 2 000 mpo na kota porte akote eza te bakanga baporte 10 000 ya pasi na mbongo ya kongo dimine nombre ya bato mais billet 10 000 awa mais eza pena liwa bato bakasomaka billet bakakota stade te mpo porte eza lolinge fort la police ebebisa makambo. Merci beaucoup. Toti kolonga bongo na numéro 8. Osa bongo numéro 8 face à la Zamba plat et parce que on s'en a répété. To qu'est-ce qu'on a entré à Pongabi. Total ici sur ndenge nini comment bande ko bazo côté la koto kuna en tout cas ils a participé mawa. Mboka na biso Congo. Où allons-nous? Si moi j'étais joueur. Si moi j'étais ministre des Sports. Tozo kende wapi ils a participé ma police so yiba téléphone to koma suna ponga bikaka ndenge za c'était petit après merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima. Donc voilà tozomona bongo en tout cas et ça la passe. Pourquoi Congolais azo souffrir na mboka na ye moko? Pourquoi où allons-nous? Tozo kende wapi? Ote billet 10 000 francs. Bana bato bazana mikili ya poto 10 000 francs 4.5 $. Donc 4.5. Donc ce baxi 2 000 francs et combien à 5 $. Muta somi billet na ye. Mboka eza passe. Tozo souffrir. La colère passe comme elle a passé. Mais pourquoi vous dérangez toujours le peuple congolais? Tozo kende wapi? Ah, moi si j'étais ministre. Tane baninga bazo kima. Bota ndenge batu bazo kima. Bazana mboka na bango moko. Botala. Basomi ba bien na bango.
ba policier bazolanda bango. Donc voilà. Donc voilà, bozomona tanda bandeko bazokima. En plus tozana boulevard triomphal bako tout bango batipe bakufi batiki ba famille na bango. En tout cas toza lisu likolo ya lisu ya biso podcast TV, la chaîne de référence. Toza partout tokotaka topesa rabino ba information frekaka ndenge ezalaka. Bon s'abonner massivement kotala émission bandele tisuka ezabala kitoko makasi. Tandenge mwana mboka zo yungana kota ezate mais azana bien na ye ça de martyr ezana 24 portes 8000 places 80 000 places ça de martyr 24 portes 80 000 places mais tala tande watu va souffrir tala match na stade comme le voir ça de martyr na etondi kutute plus de 80 000 places. Maintenant, est ondité. Passe. On se retrouve juste après. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo. Oyo zabiso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso. Tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso. To sali mekundi mekuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. By way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba. Ute bandeli sito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga. Donc voilà, tout ce qu'on a entré à Pongabi, de bateau Bautara Tchango, de côté la Ming Awa. Un des Sikoa, puis de côté la côté Bakomi, 9e à francophonie, côté Pibana Tchangba Kotaka, et Pibana Kassou, Missubara, Kota Awa, mais on entré à Bango Zaraming na numéro 8 et Lingolezaka na 24. Bande comme super quoi tapena ba numéro musukara ndenge zalaka. En tout cas eloko ça la pena passe ils sont sunga vraiment té policier aboyi mwana mboka tala match na ye. Aboyi mwana mboka tala match na ye. Mwana mboka sombi billet na ye. 10 000 francs. Na mboka pa ya tokoza na ba ndela bina ba kaka 4.5. À peu près comme à $5. En tout cas, ils allaient peine passer. Responsable, papa, mais moi si, banana, l'équipe ya Mboka na bango, c'est l'équipe nationale. Je suis fier d'être congolais. Congo uni. Talibilo Kaboui. Kota bloka po. Awa sikoyo nde nazoli mwabino nazola sabino entrée ya Pongabi ya ngwana bozomona batu bazo potana po bakota na kati wana pasi pe mawa tala etuluku ya batu me na kati stade na etondi nango te parce que stade eza na 80 000 places. Stade de Martyr eza na 80 000 places. Et ça na commune ya Lingwala mais tala botala bino moko batu bauti musika et comme siko yo cop ya ona koto donc je suis selon koto kuna koto na mona batu bakota batu ya flood na nenga mayele bakota bonga nenga fraud mais devant bureau ya la police voilà bino bozomona Bozomona Kalabi Ngamunta azomona makambo oyo MCD makambo benela pasi pe mawa Ngamunta s'appelle nangote lobi ozala futur joueur ya mboka na biso Congo a servi Congo mais biloko tonga azomona na télé a resepa nangote
ya on est comme ça bino awa na chaîne YouTube na biso ya biso podcast TV bo s'abonner massivement kota l'émission ti e bandeli ti na suka partout kozala ba vidéo e komela yo voilà ba policier ba commencer la bango cop et comme nango cop NMC et comme nango cop et comme cop voilà je sais bien de la sur stade côté ya barumu ya comment côté ya Kasavubu ah ba mona pena bozemo na wana stade de Marxi bozemo na côté ya Pongabi tane bat bazolela muta sombi bien na 10 000 comment ba boya akota na mboka na moko la soana mama temi poni ah papa telemi poni ni to somba billet mais moi côté zate côté poni ah to côté poni ni pas du président déjà côté moi biso to côté ezate ah ouais péréta poni te reta poni il faut to ça misala banda ku toi jeune mais on retard oya avant ezamboka na yo tu es libre ya okota na stade de Martyrs na ebité ba so balingi ni na otala ndeza plein ba olinga te to message no ko pesa pena na gouvernement congolais tak et puis ya ministre sport Kabulo na Kabulo na pesi ministre sport boye il faut acter en ordre et ça na ordre et ça tek et ça des ordres boye en tout cas ça le pena passer maman uti commune nga noti njili maman nesi maman uti njili mwana chango njili quartier na quartier 8 quartier ta veni na veni makinette na ok merci beaucoup ngapi na mwana chango donc voilà en tout cas eloko pena ça le pena passer makastane si bo njiloise auti njili auti chango koko zonga ne kujuna ebite mutu kezate moto ezate akota makolo parce que embouteillage oyo eza na nzela osakala kusu te embouteillage ya dega osakala kusu te mawa alongwe na palais aye mpo asoutenir mboka na ye asombi biye na ye na voie normale et pourquoi bapolisier baboya bango bakota moto asombi biye na ye so akota na flotte bokangi ye là c'est normal mais moto asombi bien 10 000 francs na mboka pasi oyo eza bafamille mosusu lipa 200 francs ya 300 francs mpo mona yango eza pasi moto asombi bien 10 000 francs oyo alanu tozokende wapi na mboka na biso tozokende wapi na mboka na biso parce que bato bayeba tala RDC va soutenir Léopard. Tu es bon na Zaïre, tu quittes na Simba, quand n'engezalaka. Si l'autre comme na Léopard. Biluka bopoani. En tout cas, ils ont passé, ils ont sungaté. Peuple congolais, les vraiment ça déçu. Tous en a guerre. Na est kuna bandeko bazokufa tout le temps. Et puis, les Soudanais sont sur la guerre. Ils ont continué toujours. Les Soudanais n'ont pas tellement ébélé pour soutenir Mboka na biso. Comment ça, biso bloc mo boya banko, auto benga ko. Ba place mo vandi wana bakiti wana, biso ne to tabi no place wana. Ba to wana ba tabi no place mo vanda wana. Mboka biso to ko voler boya. Non, trop c'est trop. Si moi c'était le premier ministre, si j'étais ministre à sport, si j'étais joueur, si j'étais président de la République, non. En tout cas, tu es dessus. Mais tu as toujours bonne chance dans l'équipe qui t'a gagné. La nation qui t'a gagné et aussi après qui t'a makasi kaka n'engezala. Ils sont vraiment on ne peut pas continuer comme ça dans notre pays. J'ai acheté les billets, je viens pour rentrer et puis vous les policiers vous commencez à nous refuser. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a biso podcast TV, il y a un kiti awa to la sabino ba image kaka n'engezala. Na so apena ndeko na ngai. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Comment on a? Comment on a Amis El Profa.
Prof, merci beaucoup à la caméra. Tout le monde libanda stade olukani. Ouais, papa, tu as qui peut te côté match na biso mo soutenir Léopard, mais kokoma boye chose étonnant bouchon. Alors aux moins to tilinga na ba billet na soto sombaki place na 4. Alors la police va libanda nde bazo meka moi ko mbrier biso mo mukie. Moi ko senga moi mai bon, biloko to bike dans l'état d'azwe charge na bon mais kokoma to mona réalité mususu. Donc policier osombi déjà billet là yo pour okota accès déjà yangona. Mais policier c'est sous mbongo mususu pour bana okota susu. Si et l'autre mona a yangwana. Faut tu la commune. Ouais, nga juste na fana Kimbateke. Vana commune Kimbateke. Mwana changu ya makila mais tina yebe pona Léopard kaka. Kimbateke babani. Naza na quartier Sakombi, na quartier Sakombi, mwana mokali hein. Mokali wana voilà. Donc tu es pour soutenir Léopard. Mais moi ça tient à côté. Merci beaucoup Nessi Changu pour nous zonga kuna kuti pour nous zonga ça pena mystique fort. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà. Bozomona batu basali bongo file ndwe milongo na ba bien na bango mais bazokota te na mboka na bango moko pour la match ya mboka na bango moko. En tout cas eloko yo sala pena pasi eloko zo sunga te. Tane nga pepe ko ngalo souffrir. Na sora bande ko na ngai, ora me bande ko ba tele. Na nga sala mbote papa la. Temi bande be point. Mais na habité to benga mboko za mboka nini? To sombi ba bien na biso soki boye ke stade soki donc to sombi bien na biso to yebo na to kota te mais ba place msoza ba bien ba 10 000 ko nini sengi ke po bile bo kota te papa to habité so pesani. OK, merci beaucoup papa nini ko bakisa elo na bakisika to regretter makasi parce que to e match to e pena match po to kota to biso lati pe faras pena ya mboka na yo na ngai ya bien na ngai ya 10 000 francs ezate ka billet ya 5 000 mais tala mamuto ekuta na niveau ya stade awa to kota mais to kotina biso te siko to loba nini to linyi mboka to wana muwa mboka to ye to poto kota to tala match ya mboka mais kama mbasali na billet bateki billet ya 10 000 mais to komi ko luka ku to te ata 2 000 mo ta transport to zo ba to route parce que biloko eza malamu ya vraiment malamu te batala pe batala biso na mambo ba nini yo luka bungisa mambo so ba mama to ko to teka mboka to simbazi ndakende to teka papa siliki na yabike bo bateka mboka en tout cas esunga formate papa nino ko bakisa babo to ngala papa wala babo to loni ta eloko tie ta sombi biye yango ta sombi biye mais babo ito kota na yabe banzolanda biso babeta biso eloko te ata yo mo père OK tala biso ba na somona o eza biye na yo c'est un atama ngo ba commis 6e journée de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique et des Nations Côte d'Ivoire 2023 RDC Soudan pour tout et tribune latérale 5 000 francs lié à Kinshasa Stade des Martyrs et puis date samedi 9 septembre yango papa yango yo bati basombi yango yo mais olingi te bakota par rapport à quoi bien original yango bien original la fachi tala ba mamba we papa leli en plus ça baboto le peli papa moko le comment li papa betinga na uti na kati na biye na ngai balandinga babetinga na mbongo na ngadi uti na kati basoda banolanda batu balandi babeti so fimu to kimiti libanda toyebite ba 10 000 na biso kendeka bongo toyebite sko biye ndenge ka pect toyebite fatina na makambo alandela ngu peut pesa Congo chance jamais tokola. En tout cas, eloko oyo ni batile match ya obetema na martira il fallait que Lubumbashi match Lubumbashi papa pour ma boye pele mambasa ana kasi c'est normal. Merci beaucoup donc en tout cas ça passe papa nino ko bakisa ya ko bakisa ça boye population azo souffrir mais botie billet 10 000 francs to sombi ba billet to kota na stade ba police ba komo na biso ba mbangu tala ba tusu baza ko to ba betikali ba betami mais ba sombi ba billet 10 000 mbogo ya la pasi to bimisi ba 10 000 na biso to sombi ba billet to ta stade ba boy to ta stade ba komo na biso ba mbangu kuna mo ko to kusala ko pe ezate e ba ise biso to sala biso libanda e belé to ba na biso to lembi kabulo yo ministre ya sport
Tokolanda bambangu. Tokolanda bambangu. Kabulo go. Kabulo bwana kabulo tokolanda bambangu. Tekeli batu ba si ba cher. Na boko ya batu bakota. Papa. Na pesi ya mbote eloka liboso. Ndena zambo. Mboka na biso moko. Na mboka billet 1000 fois. Na soba billet. Nasoba billet. Basoda bakanga babetinga na zoki. Tina mnoko. Babeti mwana mboka. Na billet na yo somi normal. Ele mboka yango nyoso. Na vaza mboka. Babetinga babotenga na papa. Na mbongo na ngana zaina ko 15000 francs. Nyoso ndena boye. Na ebite na zo anda kundeni. Ezati papa na yo na mbongo bayibi nyoso. Nyoso baboto na telefone. Nyoso ndena boye na tika kabo. Ti komini. Na uti salongo. Ndena boye na ebite na zo anda kundeni. Na uti salongo na ebite ndena na kundeni. Baba basoda mboka na biso boyibi. Basoda mboka na biso boyibi taka serezo sila kate. Taka serezo. Voilà, merci papa ni nako bakisa. Na biye na kutu na soma babote na kuna na kati. Babote na kuna biye la somba. Eloko bakisa za pona bakonzi bazola batu moyen ba sécurité na renforcement ya la police. Toza boye toza menacé. Toyena ba mbongo na biso mais ba biloko zo perdre ba policier bazo poser ba dégâts oza na billet mais oza na billet te. Na pesi mbo na nga billet bakonzi bazango bale yango ti siko na libanda. Bana bale bakonzi. Pesi mbo na billet pana. Na poste ba policier ba bale ba tumbongo na combien na pesi. Tanga panda na vanda ka. Yo uti combien? Ngane na boy. Na oti changu na vana masina. Mustika pena changu na ba mutejo. Na ngana eti wana participer na match. Mais na pesi mbongo a billet ba policier balié. De éviter na bamboka msusu ezala kabo. Voilà, surtout papa la biso vraiment na yepena aza pena complet alati pena le mboka mais bota ndinga tikali. Aiki na téléphone aye, aye na mbongo na ye. Aye na téléphone nyoso bayibi bota. Mbongo na nga téléphone Android bon nanga donc des abonnés n'habiter les zones tande na za bon minute basoda mboka na biso na kena mbongo na so billet faba so billet ezate so mutakota te fo lo bana mutka na mutalo akota ezate zonga mais yo o maltraité au bétier au komaki a depuis Ernest 15 heures à combien on a martyr 15 heures na koti la porte na so billet boye na mona ka basoda échangeur ba kitine ba jeep ba moko ba ye na so ba billet ote stade de Tondi mutu ba ko sur le stade de Tondi le pas pour te malembe il y a sur le stade de Tondi sani zonga ba maltraité yo ozo bazo beta yo basa nyonso babotolo na nyonso zala ngo donc licho na makolo ngulu mbongo bazui téléphone bazui so na kende na babie na biso moko babie na biso moto sombe bien na biso moko OK na support Alexis bien na okota kaka bango pesa la abotolola na batelefone bayeba na batelefone babeti na kobeta population biso moko siko tosomi billet bakoti batelefone na bambongo tozongi ministre sport la ventire na biloko sala la ventire kasongazonga gela kasongazonga tonyonga fapo ali population et nous rappelons l'état na biso moko comme ennemi à peuple asima na mabanga bana obamba peuple na ndenge ni ça ba mo libanga so ni bango kuna so na bambango wana je so na bambango wana ta ndenge ba police bazolanda wala na bana mboka police ni bola mama na telengani biloko police aso na mwana mboka ala na mwana mboka voilà police ni bola mama na police ala na mwana mboka voilà police ba kuluna tala bangwana ba ya police ba kuluna
Ok, voilà. Botala ndenge ba policier ba sokota ba tuna fraude. Ndenge kimuyibi mais bato ba sombi ba bien na bango. Botande ba policier ba sokota bango. Aso matami ako risquer akufipe. Ako koya pe adaye. Botande ndenge ba sokota. Donc voilà, merci beaucoup tous toujours le ban la scène de Marty à 49 au Babino et il y a puis ce podcast TV ça chaîne moi référence, chaîne de plus avec information vrai. Botala policier na FARDC bazobunda ba image ngona jeune dazolekisa policier na moa mama na bagarre sakalati mama na bagarre sakalati bato batelemi libanda ibelebe là ça appelle ndeko ngona telemi wana ibi tout ça te pour nini mbote papa na sepeli ko mona bino ozoka ndenge awa policier na FARDC mutu babengi shikata bazobunda toyebite bazoweleni bato mususu basomi babiye awa bakokokota te balingi ofini bango mbongo bapolisi tellement za libanda nde bakoti so komi pe kuna na kati bakati obiyo wana bayetekela so bato libanda yango ndo zomona bazowelela awa bakomo bunda bakoma babeta na bamasage na nzoto en tout cas ati wana tosepeli nango te famo take mwana mboka président de la république azana kati stade azotala match mais policier na militaire bazobunda conseil no kopesa na gouvernement congolais conseil ezake awa toyebi tumbate toyende match pona ko soutenir Léopard équipe na biso yango ezai kozala honneur pona mboka na biso yango sala biso ke non tomoni policier en tenue na FARDC bazobunda cela veut dire batiela ki bango lwa kuna que policier akokota na kati te tellement ba FARDC o ya biso ya kala ba yaki ba po bakota yango nde chikata fungula ki porte kwa kota bango ezaki na policier moko a réclamer que akota pe na kati en tout cas acte wana to sepeli nango te parce que na kati il faut ba se respecter. OK. Merci beaucoup na moi papa na ngana ile mboka na drapeau pe na mboka mais azali banda il a acheté les varaises maillot et puis na chapeau mais tu comprends te na billet na ye mais azali banda mbote na point a comprendre na sombi billet na ngai pona boyi makambo ya Ford ya banini na bina kota na voie normale na sombi na ba point de station ba pesa biso na Rao Bank tekenga billet 10 000 francs ndenge zoteka na combien wa otokota o bato esi batondi bato ba déborder moi kota lisusu mais arrêter la biso ça non na kabulo o pesa ya place alobaki ke bato ba kosuka 50 000 places. Ok, nani CAF a permettre que balbaki na bango au-delà ya lobité balbasa à 50 000 pour bébé ba robebisa ba kit tout ça. CAF a pesi na accès déjà parce que ça de marqué ça na 4 places. CAF a pesi na déjà accès beaucoup na bino. Mais Kabulo ministre sport ya mboka na biso moko a fini. A fini donc tant alobaki 50 000 yango eza raison pour laquelle que match fallait que ban avant ba poussa kango. Na CAF alobi ke débordement bato ba déborder ba longola bato musupo ba lekani yango ba pe ba konsi na ba policier ke bato ba kota lisuute ndango esali biso lotika libanda pona ya tsaki limite 50 000 okazo zeno 80 000 on to kota ndeka to kota en tout cas eza participer ma ndenge bande ke bazo recruter papa uti commune ngai na uti commune Lemba uti Lemba na Moamba oyo ko soutenir mboka na yo osomi mayo osomi chapeau, osomi billet, na voie normale, mais au quotidien. Billet comme $25 hein. $25. $25. Point. Eh matara, jouna mati billet matara, nini matara. Mayo matara. Seulement $25. Ah. Na match score dans air nyonso, ba mata prix ya mayo. Mais si avant matara, aujourd'hui sommes en combien? 25. 25. C'est combien? La minute. So le gars web sur 30. N'importe quoi. Merci beaucoup en tout cas bande ko ngai ya podcast TV donc en tout cas neto muna karabu toujours la Sabino et peuple congolais ndenge asolela ndenge azo souffrir bozomona na mboka na ye moko mutasombi billet où allons-nous toujours kende wapi naza juste na boulevard Triomphal naza la boulevard Triomphal awa dans na simananga place route Triomphal 24 place on azali tozo kende wapi
place ni tozo kende bandeko pote billet 10 000 francs eza kutu likolo na mboka na biso moko tozo vivre bien te ba difficulté ya kolia ya komela c'est 10 000 francs 3.5 pour comme à $5 beta bezo yiba mais aza na billet na ye aza un autre ako kota na kasi ndenge ezalaka na minute au président de la république aza na kati wana tala biloko aboye soni ezalaka te bakoma nyonga soki toganye eza chance ya biso bana mboka toyeko soutenir mboka na biso. Moi j'aime le pays, je suis fier d'être congolais. Regarde botane nazali na tiele mboka la ngai, je suis fier d'être congolais. Boyete non et comme koleka tozo kende wapi et puis tokosuka wapi. Mais un jour justice Nzambe ekosala parce que place obino bovane bobonga wana ezaka ande peuple ne avotaka bino, peuple ne avotaka bino bokoma na bisika wana tokozala boyete. Population baza très déçue, peuple congolais. Il y a des gens qui viennent de Goma baye awa baye kotala match na bango bauti ba la match mais à quantité depuis bana otambula à quantité mais azana bien na asomba ko na vente normal 10 000 francs plus. Non ezali tokote yango bomuni ya biso podcast TV to kitaki to sola kaka ndenge ezala. Merci toko zonga lisusu côté sabi. Voilà, en tout cas un grand merci à vous, très chers internautes, et à biso podcast TV, car en tout cas, vous abonnez massivement à la chaîne YouTube, en tout cas, vous avez des vidéos partout, quand vous avez un téléphone. Je remercie aussi mon équipe technique, ma caméra, Josué Yosua, en tout cas, la PSPMBO TBL, il y a un MC, donc Caleb Ngamuta, en tout cas, pourquoi pas saluer Oma, la jeune nommée ma fille et moi, ma fille aimée kaka ndenge zalaka et na pespe mbote belé et pas ya babos na biso Roni Malunda Maisika Yannick et Malunda pourquoi pas ça remercier papa Christian Ngimbi depuis Belgique. En tout cas un grand merci à vous, vous abonnez massivement. Il y a biso podcast TV. Ici on travaille. Ba confrère nanga ba concert nangai. Et pourquoi pas saluer ingénieur Doba Sadis, en tout cas notre moteur. Donc voilà, c'est la fin de match. En tout cas RDC vraiment félicitations na joueur na biso et Léopard. Et puis félicitations na bana mboka baki bon ko soutenir pays na bango. En tout cas ça qui toko bazi pena 2 minutes RDC baza qualifié na CAN Côte d'Ivoire 2023. En tout cas félicitations na ba joueur na biso ba Cédric Bakambu ba Chancel Memba ba Fisto Maele Kalala. En tout cas c'est pena kitoko makasi tala ambiance nanga ba Congolais bazo bima na sengo ozuma na bazo bima 2-0 to gagner 2-0 to mettre 2-0 bon moi ni ba supporter baza 12e joueur na terrain donc ba sobo Sakabulo so ba nocé mais c'est Kabulo papa Kabulo so ba pèse notre pardon montant ça est billet faut pas bien avant bobi situation pays bobi makambu ba brisika ba tubongo te. Merci prestation à ba parcours madame Pona. Merci beaucoup donc les Congolais sont toujours satisfaits ba c'est bien makasi en tout cas CAN oyo nanga to ke ne CAN oyo en tout cas et ça pena bien makasi alors et ressenga vraiment to ke ne bozoma na ba Congolais ba sepela bozoma na les na ndenge mboka na biso ko nomona
La score il y a 2-0 à faveur il y a RD Congo. Donc voilà. Na batu si bota basi na aigle ya to éviter mais comme on fali toni na éviter ba biloko ezala. Mora biso be Congo to lingi polémique trop. Et comme on fali mama faire ma mérité non, to za wana te, eza mama imana te, eza mama vita te, mama renaissance te, na makamu ya léopard. Biso nyonso to sangani tu es soutenir mboka na biso kaka ndenge ezala voilà tande baninga bazo tala ndenge bana mboka bazo sepela baza na esengo toza qualifié na CAN 2023 na Côte d'Ivoire voilà bino bozomona les parents sont là aussi baza bongo satisfait bozomona Josué zola ngai baba ndenge tia drapeau na yeboye eloko makasi RDC République démocratique du Congo. Donc voilà, bandeko ba se pepela makasi kaka ndenge zalaka et je profite aussi à saluer donc collègue nangai toujours Maradona de la presse. Akolo ba komani le baga ndenge zalaka voilà. Soit chaîne biso bolanda biso pourquoi lelo. Et c'est ça qui est gagné et puis tu vas qualifier. Bache boyela c'est une victoire donc bien côté wana félicitations à la parole nyonso donc vous sali fierté vraiment ya mboka na biso partout dans le monde. Vous s'abonner na chaîne. Oh biso nga bo s'abonner. Ya biso podcast TV. Bo s'abonner massivement partager ba les pour monsieur Talama. Pour bana mboka musu ba zu occasion ya biso pena to yaki sur le terrain. Bon moi ba image donc minga robeza te bo joara bana mambo. En tout cas merci beaucoup Fati ou rien, Fati ou rien. Fati ou rien. Fati ou rien. Ouais, Dynamique 2023, Fati rien. Dynamique 2023, Fati ou rien. Merci 2-0, merci au Léopard. Vous avez qualifié, tu es déjà. C'est fini. Je suis déjà visa. Merci au chef de l'État. Merci au chef de l'État. Respect à nos joueurs lyonnais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont satisfaits. La makasi kaka ndenge ezalaka voilà. Bozomona donc voilà, bozomona bongo. Et puis Maramabale na le pas de la SAP. Le pas de la SAP ezali. Petit bango ciao. Sos léopard de la SAP legi sosonagu pala la ba jogo léopard ba legi sosonagu pala Fati beto to bisaki bango ata basogoli bango lata nini bilambe ça va ça nini ata basogoli bango lata nini où est le mal où est le valise to beti bango ciao. OK, merci beaucoup. Là c'est le pas de la SAP ça moi je sais morago. Le pas de la SAP voilà. Besoin le pas de la SAP avec le président Kindingwa. Boga président Fati akata manef Boga atika suki Boga mama est-ce qu'on a ligné oloba Roni Malunda mana Londres mama Roni Malunda Roni Malunda mana Londres Roni Malunda na Londres na ebisi vome bota mona SS kokota mambo bilamba pour maramoza rapasi na ebisi faut voir l'amour des habits comme le président Romi Yannick Malunda aussi. Yannick Malunda aussi. Akata Mandef Boga Atika Suki Boga Akata Mandef Boga Atika Suki Boga Aïe Ataba Sokoli Barola Tanini où est le mal et les valises. Merci beaucoup donc Karaneng Zala voilà ça c'est la chaîne Nabino il y a Biso Podcast TV en tout cas ambiance totale on a ça des martyrs. Bozo mon amogo ambiance totale. Commandant Kadogo, donc voilà, Kaka Nenge Zalaka, et en tout cas, sécurité le qui a Makasi, et ça les peine bien. C'est ça le match, c'est ça le foot. Le match Fati passé pour de l'élite spectacle, et on est vraiment content de notre victoire. La victoire vraiment, on est vraiment content de ça. Fati merci. Fati Beton ou mais tu as filé Canila 2024 tu bête avant qu'on s'en coupe. Entraîneur faux entraîneur avant sa coaching. Faux entraîneur avant sa coaching. Merci beaucoup. Toti ko beta bongo Soudan donc Soudan 2-0. Merci. Et ça le plaisir à Makasi. Na mboka na biso moto victoire. Bana mboka ba epena ebele ba ko soutenir pays na bango avec force.
Merci beaucoup. L'union fait la force. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Kaka, la ministre des Sports, Kabulo, moi, la Kabulo. Bon, il s'est porté un billet. Parce que Batimis a fait un billet, par quantité. On appelle si merci à Fiston Maël. À ces belles institutions à 100%. Je vais faire ça un temps. Là, tu es bon, il faut pas ça. Petit Messi, tu es bon monde. Ah, c'est un grand joueur dans le pas. Bité, on a vraiment un CPL pour Fiston Maël, bon, on est bien. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je te s'appelle Massa. Bonne Zalaga, Bongonda, Nabiso, grand joueur. Maël, rien à dire. Donc, Léopard a s'appelé Sibiso, gloire. Mais Batimis, c'est un billet, on va dire, il faut pas quantité. Mais tu vas les regarder, plein de gens qui craquent. Vous comprenez, quand tu as plein de bandes, plein de gens qui ont des places aussi. Merci beaucoup. Tu as un jeune frère, Nabiso. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jemiaki. Tu viens de quelle commune? De la commune de Kimbanteke. De Kimbanteke? Oui. De Kimbanteke? Oui. Wow! Tu vis avec qui? Avec mon grand frère. Avec votre grand frère. Il est où? C'est Lucie. Comment il s'appelle? Il s'appelle Joseph. Qui matin de quel quartier? Quartier Ngapani. Quartier Ngabani. Ngapani. Vers route Mokali? Non. Ngapani vers route Mokali, non? Kingasani? Oui. Ok. Merci beaucoup. Tu es satisfait, hein? Oui, je suis satisfait. Tu es en joie? Oui. Mais tu n'as pas porté les maillots de la RDC, pourquoi? Mais j'ai oublié ça à la maison. Tu vas oublier ça à la maison? Oui. Mais tu es nationalité congolaise. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, on a vu ce temps de Tiboye. Tant de moi, on a mukebe, a outi qui manteke na changu, na disika changu, a eko kumza, moka na ye. En tout cas, plaisir à ma casse. Merci beaucoup et bonne route. Il faut pas bakambu bakambu le kitoko muta servir ballon en servir le ballon milieu à ça Gaël Kakuta zo beta 10 abeti 10 na abomi mission bakambu a toucher ballon te papa to bomi bango ba kufi bomi bango absence ya soso bomo ndeni papa to azonga papa soso bomo to azonga do na beta azobeta faux ballon azobeta ballon manœuvre soso to azobeta soso papa soso nazana kongo comment la biso ici teza qualifié je t'aime Congo. Merci bien. Satisfait donc va satisfait et car ndenge ça la république en tout cas bato baso c'est ça le pena qui toko makasi moni mboka na biso Congo tozaki bongo première CHAN na biso c'était en 2008 na Guinée pardon na Rwanda et puis pardon na Côte d'Ivoire et puis toyaki siko susu deuxième CHAN tozaki bongo na 2011 là c'était à Rwanda. Après en 72, 74, et si on peut récupérer Coupe d'Afrique, Toké mondial, tu peux la 9-0 na Yougoslavie. Et ça la Sony, mais avec ma joueur na biso, cette fois-ci, et au Simba noga wanengeza. Cette fois-ci au Simba. Voilà, tous qui bon na stade de Pentecôte, de stade des Martyrs, c'est Kamanyola depuis notre président de fait Mobutu c'est ce que Mutu Azabanga bozomoni bongo nzunga ngoyo ezana 24 entrées 80 000 places 80 000 places bozomona kaka ndenge bozomona en tout cas félicitations à la président na biso et kaka ndenge za papa ni nako bakisa et c'est on ozana ngo bon c'est on za makasi mingi et ça va bien né Coupe d'Afrique après 2 ans. Bobetite et dérange à biso on damas mo les até et moto fini le pas muté mais zorara parce que na makila na biso aujourd'hui vraiment eza on est en makasi victoire ya Léopard ba ambassadeur à Congo eza pour na biso tout football eza sport mo sang biso tout et déstress à biso
okoza yengaki mboka o makambo belé mais Lopa sali bien avec ce kimia et ça sali sous bien pour toutaki kobeta Lubumbashi parce que ça des acquis homologués kafa accordé biso to zongi premier match to zongi même des sables coach na biso félicitations match à Liboso to remporter victoire tout en tout cas biso martyr za biso absence ça ce mon mukoko male bon équipe ya mutu to robeta raté o ya beta pe moi na mboka mais to le but maintenant pour la soso et c'est kaza to remarquer absence par rapport à l'efficacité ya mutaki mpanzi numéro 2 avec bien mais efficacité et bella c'est soso kendaka soso ali excusez soso aller retour mais numéro 2 on a quitté et ça dit bien té toi on a posé à soso voilà vraiment merci. OK, merci beaucoup. Bonsoir papa. Bonsoir. Il encore parce que on décolle tout là-bas. Oui, alors on décolle bien ça la raison, c'est l'équipe nationale. D'abord te féliciter 11 joueurs qui bazara bana mboka. Basali honneur ya mboka. To pesi bango chance to s'appelle Makasi comme ça en 2024 na Côte d'Ivoire. Pas améliorer parce que moi ba faille mais félicitations vraiment. Oui. OK. Merci beaucoup papa. Où tu na commune? Ngala où tu na commune à Massina précisément na sans fil. Tchango. Osaki a Erne. Depuis 12h45. Depuis 12h45. Accéder dans le stade une heure après. Et sauf que l'on déplorer Kaka et le ministère il y a finance à Sali. Parce que déjà fait Kofa, va s'organiser qui n'a pas banque. Tu vois même que Somi Bavares n'a pas très bien. Mais l'objet qui communique avec le top Congo que ministère à finance en complicité dans l'hôtel de monnaie va imprimer sous ce billet et créer des ordres parce que na tribune latérale B va imprimer 44 000 billets mais c'est plus de 4 000 on déplore ça en tout cas prochainement c'est parce que moi même match pourquoi parce que le commissaire au match a décidé qu'il y a vraiment embrouillement total, beaucoup de gens moyens match beta maraté. Prochainement, il faut baser la bomoko entre la FECOFA et le gouvernement de la République. Okay. C'est ça. Merci beaucoup. Je le rappelle, bébé Nangazawa. À côté un peu match, bébé, ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Amaral. Amaral, tu viens de quelle commune? De la commune de Ngalema. Tu viens de la commune de Ngalema. Ok, merci. Où est papa? À côté un match. On s'appelle Makasi. Tu gagnes, hein? Parce que yemba na nze mwa mke kuna Lopa. Yemba na nze mwa mke. RDC loka Makasi. RDC. Fimbu, yemba na chan. Yemba na. Fimbu. Allez, fais comme ça. Voilà. Okay. Fimbu, chicote. Voilà, merci beaucoup. Donc là c'est notre bébé. Il y a pas que la match à cause soutenir bon pays na bango kaka ndenge zalaka en tout cas bonne ezalaka pena ti to bimine sengo voilà c'est comme ça fait alors to pesi pena ba le par na biso ba chance belé na CAN 2024 à Côte d'Ivoire en tout cas to soutenir bino à 100% allez faire mourir notre maillot et vous appelez qui toko Makasi kaka ndenge zalaka c'est la fierté de notre pays. Merci beaucoup. Matoye yoki miswe moni linga kolobe zati otemeza temwe misale monani linga kolobe zati uti musika esel to komi linga kolobe zati. Donc voilà moni bongo donc bana mboka pena bazana sengo ya makasi ya kokumisa pena mboka na biso kaka ndenge ezalaka ba congolais oyo bazana ba pays étrangers oyo bazana Angleterre oyo bazana Belgique oyo bazana France oyo bazana na Hollande bango tout bazar na sengo makasi parce que eza mboka na bango. Moi j'aime d'être congolais. Je suis fier de mon pays. Je suis fier d'être congolais. En plus, Congo, RD, ça restera toujours uni. Tout ça toujours fort. Tout ça toujours fort avec notre pays. Merci beaucoup. Nous avons un bon concert et Maradona de la presse. Kaka Nengezalaka. Boni. Bien papa, bien pensa. OK, merci beaucoup. Match le lomo na ndenge nini. Na libana na bazombuye batu na kati susu kuna
pour vendre dans mon complication quand même. Vraiment match à l'élo et ben on qui est qualifié par rapport à Marabou Belé, mais il y a pas c'est ça les coca. Comme on a bandé qu'on a vu son mingi ba journaliste à Pandisango. Pour pas porter ça ba moi l'élo exactement pas. Il y a dit qu'il va te média dans la bande chance. Les ambiances vous comprenez les ambiances toi dans stade de Marty donc voilà mais message est comme donc bon comprendre les ambiances à stade donc voilà peut-être ça un peu c'est gros je biso qui moi chance c'est encore de contact avant mais nous sous journée c'est belé ba qui na continue en retard et puis ba sécurité on comme ba on ba chikata so ba chikata na biso ba comment ba yangwana ba compliqué qui penza ba te belé même na ba pandisango donc on te content ngote mais tandis que nous la presse donc la presse et les journalistes tous à 4 voix dans le monde vraiment bako respecter biso bako saboter biso boyete message ne copie ça bien message ne copie ça ba konzambo faut ba yeba tant to la ta ba carte presse ba comment la laisser passer donc surtout barrière ezalati liboso na biso faut les caractères normalement ce problème ezali ata mon konzambo ka koti biso to na laisser passer parce que biso to misaka message libana ba batala so biso to zate bilile que n'est pas été donc voilà OK merci beaucoup ndenge siko to moni bongo bateki ba billet 10 000 francs les gens basombi ba billet mais ba quantité siko pesa to kolo bela pena ministre sport kabulo mona kabulo ozo mona ngote waneti wana total ba pesi na pesi exemple ba concert ba fali ba faire ba betara to ba billet te kamara déjà so moment déjà nombre wana koki borote la souba musude déborder les 100 000 euros parce que ba parents ben na moni ba responsable ba bete film za billet na 20 000 francs et ça li pena ki torote à la prochaine ce match vous pas te ka billet ndenge za na kala so ke koki billet pena comme musude comme système papa soda koti ça n'est pas na ba sotara de basa na souba ra bote ki tarape moi valeur mboka police yemo rope yemo atombola pe mutu azo mateli kola mais sera quoi ba okufa pe neti bodo ba police ma beti le ba police ba regretter chi de salamité na lobby kaka chi donc pe parce que so te kena chi donc pe mabe pas penga pe na mo ba chikata pe bana raison parce que toza arbre toza très à l'aise pour monde de sécurité ceux qui va policier héros penga ba il y a beaucoup de gens ba bungsi ba téléphone et ba bungsi ba mongo na bango kaka voilà ba papa peke ba bungsi lo buzo parce que to ba kangi pas d'entrée pas de sortie mon konjambo kaza bi bolka boko to bokewa même ba policier ba tel pe match té tout ça qui na ba on apporte moni donc voilà. OK. Merci beaucoup Maradona de la presse en tout cas ça le pena kitoko makasi kaka ndenge zalaka il y a message moko pour na chaîne biso il y a biso podcast TV biso comme na biso za YouTube tolia mo bo s'abonner massivement na il y a biso podcast TV podcast TV donc pour s'abonner Maradona yebi Maradona et puis ba côté bo s'abonner ba bien plaisir trop donc merci beaucoup donc c'est plaisir à trop bien ça va voilà et en tout cas c'est un makasi parce que tous avons qualifié na CAN 2024 Côte d'Ivoire et tu peux bon chance na le par na biso ba ko faire mourir maillot ya mboka na biso Congo en tout cas grand merci na entraîneur na biso et puis mais bat ba la kaka mukoka male soso azonga yemo na psa sinende asapse exactement ma trop asala likemba ebela te chabana balia salini chabana balia salini bana balia tatra ebela te ata zui te vani ata ezali to yekaka ngoko male motivation wana ebela te la lela jana fort tant tu aboka ba donc voilà bon monika ndenge bato ba sepela mais ba olela ka mukoka male dans ça za ndeni adina ndeni za ndeni soso ebela te voilà vraiment merci beaucoup ndeko na pas ko à cette intervention et mbote message nous lancer en fait on est trop ravis de voir un peu ça fait trop longtemps qu'on ne venait plus au stade pour de matchs bien sûr mais aujourd'hui a été vraiment formidable on a réussi on est qualifié 2-0 2-0 félicitations Léopard mais sauf que vraiment du côté sécurité je faisais les Chikata je suis entré au match presque à la fin à cause de la sécurité un peu disons
la sécurité est un peu biaisée. On a nos billets à nous, à la porte, ils refusent que nous puissions pénétrer dans la parcelle. Toi, tu étais ici depuis quelle heure? J'étais ici en fait depuis 17h juste, je crois. Tu viens de quelle commune? Je viens de la commune de Makala. Oh. Je viens de la commune de Makala vers la direction Kouilou, c'est la paroisse Saint-Mathias. Je suis chrétien catholique à vie. Donc ça vraiment fait, ça fait mal au cœur. Mais en tout cas, j'ai dit félicitations et merci à vous. Et surtout vraiment, merci à Maradona. Merci à la presse. À la presse. Donc, Maradona de la presse. Merci beaucoup et merci à vous, messieurs. Okay, merci beaucoup. Les lots de la presse congolaise, Watakin 24. Ah voilà, Watakin 24. Je vous dis, ciao, ciao. On sera toujours qualifié. Merci beaucoup. On rappelle bien d'Asangwa. Soso. Merci. En tout cas, Congolais va s'appeler Makasi Kaka Nengezalaka. En tout cas, il s'appelle bien Makasi. Merci beaucoup. Nous venons à la fin de notre émission. Et pour aujourd'hui, en tout cas, il s'appelle bien Makasi. Bon, on a bon to bana bon na moi. Nenge batu bana souffrir pas kota. Na sorti pe bomoni déjà tala batu ba bimi déjà. Kaka Nengezalaka. En tout cas, il s'appelle bien Makasi mon stade. C'est déjà vide. C'est vide. En tout cas, je remercie mon équipe technique, na Sima Caméra et Nazaki Bongona Ndoko Josué. Et puis je remercie aussi donc Ndoko Nanga Kati, Maradona de la presse. Et pourquoi pas remercier NMC donc Caleb Ngamuta. Donc moi on a parlé. Sans oublier aussi donc ma femme chérie, la joie Ndombele donc. De cœur avec moi, n'a remercié peu ma patron Abisso, Yannick Malundama ainsi que bon c'est Ronnie Malundama na ba tout nyonso vraiment ba soutenir la chaîne Abisso Podcast TV to kene toujours bosoka ka nengezalaka. J'aime mon pays. Je suis fier. J'ai fier d'être congolais. Soso. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye. na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te